bungisa na yo mutuka, bungisa na yo lopango, bungisa na yo bilei, bungisa na yo kasi ko bungisa te makanisi pamba te makanisi ezali ebandeli ya maso na kozala bongo ya moto atako tato akela likolo na se poko aboko kozalisa mokili na kitoko nango nyonso tozali komona boye ebandaki kaka na makanisi elingi koloba baki nini esengeli na sala po mokili ko abongo na kozala na bino pe bayebozwi libakwa kolanda biso na bandako na bino ya kitoko na bakiti ya kitoko na ba television ya bino ya kitoko po maso na boko réaliser yango ebandaki kaka na makanisi nini esengeli na sala pona somba lopango nini esengeli na sala pona tonga ndako nini esengeli na sala pona somba bongo television ya kitoko de lingi koloba ete likanisi to makanisi ezali maye ya motuya o esengeli na biso te ko bebisa mbote mingi na bino baye baso boko bana kopesa voir television confiance na bino pona nini te na émission na bino makanisi ya bato solo bandeko balandi lelo na kati ya makanisi ya bato kolobela nini tokolobela bongo phénomène kuluna kasi tokosala ngo lelo na plateau na biso te ndenge bozali bongo komona tozali vraiment awa na kati ya quartier Ngafani toye na kati ya quartier Ngafani po ezali pe moko ya ba quartier na kati ya commune ya Selembao o bazali pe konyoko makasi na phénomène kuluna to banzi na kati ya commune ya Selembao quartier Kalunga bazali pe konyoko na commune ya Makala tolobela kutu te mais toye na kati ya quartier Ngafani po tolobela yango solo bandeko balani tokosuka ka awa te sika ye tozwami tokokita bongo na terrain po tokende bongo koyeba nkokoso nini oyo bazali bongo konyoko na kati ya quartier Kalunga na phénomène kuluna biso na bino tokutani bongo na terrain po tokende bongo koyeba réalité ya phénomène kuluna ndenge ni bazali bongo konyoko la babita ya quartier Kalunga quartier Ngafani solo bandeko balandi biso na bino tokutani esika bandeko bako intervenir pona kolakisa ba difficulté bazali bongo konyoko yango pona phénomène kuluna na kati ya quartier Ngafani matonomi biso na bino na kati ya terrain. Mbote papa na biso. Mbote papa. Toyeko kuta bino esika ya mosala to kukuta bino esika ya mosala to koki vraiment koyeba kombo na bino po bandeko bazolanda biso bayeba soki bozali banani. Ouais, awa tozana en pleine répétition au isa troupe théâtrale Milfe. Ngai na kombo ya Président Kafuba, leader ya troupe théâtrale Milfe. Leader ya groupe théâtral Milfe président Kafuba lelo président Kafuba koki kotambola te na ville province ya Kinshasa sans que oyo kalikambo etali bongo kolona pona bino nini vraiment osala ke phénomène wana ezwa isika na kata société na biso en tout cas likambo kolona oyo ekomo lega kutu na malaria na succès pokala toyebaka mutu mo maladi mo malaria mo banene zo renier bangungi boyeboy mais lelo kolona ekomi quartier nyonso na Kinshasa a ekomi kuluna na kuluna na babana oya mike ya ba 14 ans bana ba 11 ans ti likolo donc pona nga opération phénomène corona oyo pona nga na makanisi na nga nazomona ngo eza lokola mwa milimo mobo ya mabe ba koti kati na ba jeune pour lelo tozo comprendre te tozo yebate pasi na mboka to nini oyo komisi lelo ba jeune ba komi kaka ba komi ko préférer ko bunda ba kuluna. Lelo to komo mona ba jeune bango biso tout za ba congolais lelo ba petit ba komi ko mibenga ba jeune ebele ba komi ko mibenga na ba kombo te biso to za ba américain kuna ba mibenga bango baza ba arabe de ceux qui au kati na ngamba ba arabe ba betio oyo kati na ngamba ba américain ba kati olichette mais tant que biso no za ba congolais ba milongoli ki congolais na bango ba mikomisi ba arabe ba mikomisi ba américain alors biloko ba continue biso fo batala yango bien po bango bana na bango bazotanga ba classe baza bien bazotinda bana mona ba poto bazotanga ba classe mais biso ba tumususu ba jeune nyonso ba komo beba ba kuna soit milimo wana zo witana ba mo ba konzi po bazoko kozwela ngo solution ya bien te papa Kafuba bolobi ke comme si milimo ya mabende la tibana tozali bon na quartier Ngafani sika pe bino bo répétaka est-ce que la kata quartier Ngafani boza pe victime ya phénomène wana kuluna ya grave quartier Ngafani mingi likolo toza kimia mais bandeko na biso bavandi côté ya mai na bandeko ya ngambo ya kamba yombe donc na yebiso black te bandeko ya ngambo koto ba mibengi ba américain bandeko o bazana kanya ba yombe kuna ba misusu ba mibengi ba arabe donc entre bango na ngambo yo donc eza guerre bandeko na biso po bakatsa ba o bazaki baza pemene po bakatsa mai baya na ngambo ya Ngafani bazoko ko katsa te ba komi ko kende tina prince ko zwa transport na ipen po baya au travail na Ngafani poison a soufa que nzela ipena ke tourner sous poison pona nini ba jeune ba tie ba barrière ba soit disant kulu na mo kokate cause principale ya phénomène wana vraiment ko kozala nini cause principale ya phénomène kuluna ya mutu ya izana no tozana ba société te na mboka na biso
mboka oyo misala ya malunga eza te bagene bakoprefere basala eloko mo boye mutu mosusu tanto lelo tozomona oyo nani etaliki kuna nani ofo babongisa nani opération nani phénomène kuna ofo babongisa nani babongisi te mais bakomo wela kobuka bato na banzela na bandako ya batu bakioske babar bazobuka na banzela bagene wana nyonso basalaka baganaka tanto mwa 100 francs 200 francs na baplace wana ntango bango babuki baplace wana bapesi bango misala te bango nyonso bazoya korejoindre kaka toujours na mosala oyo akekuluna ozomona mabe ezokota mingi na mboka oyo mpona misala eza te lelo tomona na bamboka misusu okokende mutu asomi benga ata une classe te ata za nani boye mais au moins moi musala eza oyo akendaka aganaka tanto moi $50 moi $100 mais lelo biso ba jeune ebele ba otanga ba classe ba osisa ba kelasi misala eza te bon tango aza na posa eloko azozwa te osala ni akotaka na misala mabe na alors bakonzi babongisa nanu makambo etali nanu misala na mboka leader Kafu batolandi bino malambo lobi ke likambo ya misala vraiment ezati mais komona parmi bana wana eza pe ba misusu babulaka na ba moto azwaka pe mwa different na ye mais azo ko insister kaka na kati ya phénomène to azo persister ko bunda na kati ya phénomène wana pona bino est-ce que wana pesa kaka kozanga makoki to eza vraiment nini to eza milimo obino bolbaki ne bandeli papa la plupart ozomona ko bula na moto eza mabete mais la plupart ba jeunes belé au baza ba chômeur koleka bata moto la plupart réputation ni comme tezo beba mais ko tala vrai ba jeune au basala na ba moto ba misusu ba temps au basala ba kuna na ba misusu belé ba bunda na ko bula ozomona mais lokola mokili lo ba kaka bazo kanisa bata moto mais tanto ezal pe bangote mais ba jeune belé la plupart au bazo bunda ba bitumba na baza ba jeune au la plupart baza na misala te soko landi bango ke mona bango place mo ba kangana ba vande belé wana ba osala le côté musana ba ko senga ba 500 ba 200 francs ozomona bon tant aza na posa asala mo eloko mo ya motuya azozanga de fisc ata mo 25 000 francs congolais awsani aluka botola aluka jwabo yango tozomona lelo ba osala musala ki na wana ba misusu mona 5000 francs pamba so ozana ngote akati opelichette leader Kafu ba bino boza leader monene boza na kata groupe théâtral 1000 faits tolini ni po soki bolobi bato bakoyoka bino surtout na kata quartier ngafani sika oyo répéta na ebike na ngafani to kobeta liso na bino azate tolini ni bokoki kopesa ba jeune oyo baza na kata quartier ngafani oyo bamipesi na kata phénomène wana bazotsa ba mama ba papa mal à l'aise oyo bazozanga même kima bamisu bazokima bandako na côté ya senenge bowiti bonkoloba bon tolini na bapesaka ba jeune omoni babiloko oyo ezosala bien te biso na biso tokoki kobomana te toza ba congolais ozomona la plupart ba jeunes baza na mayele ko kata lichette sika ba kata na biso bake na est bake kata ba rwandais ozomona moto bundisa bangunya oyo bazo sala mabe na mboka na biso ke biso na biso to bomanaka po batu ba boma biso na bango eza biso na biso te meza mingi ba konti na biso bango bazo profiter be intérêt na bango biso ba peuple to souffrir to nyokamaka na sepeli leader Kafu ba bosenga na miloko kozala nini na ngwango moke pa ya bakonzi ya mboka oyo bazokamba biso babongisa nde misala pourtant lelo babongisi batie ba société na mboka batie baluki ba société ebele ekoti na mboka ekoluka mutu nyonso esika ke bunda bitumba kata mtrichette akozwa temps akeluka akesalaka ntango azogane mwa $100 chaque le 30 azokesala place mobo azana ntango obunda bitumba na te tozongisi matondo mingi pa ya leader Kafu bandenge bondimi koyamba biso a plein répétition mais bondimi kokata pe koyanola biso na mitude na biso tozongisi matondo mingi ndenge boyambaki biso na esika na mosala en tout cas merci beaucoup to sepeli to yambaki bino na tomoni ke quand même makambo tozolobeleza ya motuya pona mboka na biso tokozangisa koyamba bino te foto yamba bino ka po toza na souci ya mboka toza ba congolais tokotikalaka ba congolais jamais tolonga ba congolais matondo
tozoko bakaka ndenge tolobaki tokiti sur terrain po toyeba ba difficulté nezali bongo vraiment na kata quartier Ngafani toza toujours na kata quartier Ngafani ndenge bozomona paysage nango ya kitoko boy toza kaka na kata quartier Ngafani tozo solo na bandeko concernant phénomène kulula ndenge zali vraiment ko déranger zali ko tsa population mal à l'aise bazali ko lala te belé abatu bazali ko kima bandako pamba te phénomène kuluna komi kutu ko bangisa batu ko lekana maladie ya sida tokiti sur terrain po toyeba mongo solo kaka na bandeko mbote papa na biso mbote papa tokoki koyeba kombo na bino ngai kombo na ngai Chéribin. Papa Chéribin nani? Chéribin Mongo. Tata Mongo, lelo phénomène kuluna ezali kotsa bato vraiment mal à l'aise. Po na bino nini ezosala vraiment que phénomène wana ezwesika na kata société na biso. Bon, normalement premièrement phénomène eza phénomène moko eza très délicat pour le moment c'est parce que l'État motoaza vraiment à mesure ya ko s'il sa phénomène kuluna mais ce qui les autres ont constaté que non taux ya augmentation ya phénomène kuluna eza ko s'élever c'est parce que premièrement ba misala ezate bana mususu baza usala phénomène kuluna mususu moyen même ya ko mile isa ezate ba maman bazoteka te donc c'est ce qui fait que non phénomène kuluna bana que nako mata bino awa na kata quartier Ngafani boza na mwa kimia to kimia vraiment ezate concernant phénomène kuluna. Normalement kimia ezate c'est parce que aujourd'hui toza en train de subir vraiment makasi mingi donc au moins batu to banda otambola liboso er mususu otambola ti ba 23h 0h otambola non mais pour le moment to koma so to komika ka 20h donc aux obligés faut zonga ndako donc ce qui au dépasser heure wana il faut bakata yo bazo coopérer ndenge nini bana ona kati ya quartier Ngafani ba soki bakutana na nzela to bakotela bilo kino na bandako. Normalement baza coopérer za la même na banzela tout comme pe kokotela na batu na bandako c'est parce qu'à titre d'exemple bandako ozomoneza na sena biso bakotaki ba botoli bato ba télévision ba kiti kobuka donc sabotage moko ya makasi. Cause ya phénomène wana ko vraiment kozala nini na société na biso? Cause ya phénomène wana eza que non vu que misala ezate nde yango ekoki pe kozala l'aide de base oyo eza na kati vraiment ya nini ya cause ya nini ya phénomène kuluna lolenge quand tokoki kosala po tosilisa bongo phénomène kuluna na mabele na biso. Phénomène kuluna tokoki kosilisa yango mwa ba possibilité premièrement eza mwa ebele premièrement l'état aza na droit ya kosala mwa ba infrastructure ya ko recruter ba jeune wana komema bango kosalisa bango mwa ba misala ya malamu pourvu que no balongwa na mbeba na kati ya nzela wana. Deuxième cause soki que no une fois l'état sali que no balongwa bazolinga te l'état pa ko s'impliquer na ndenge na yeto kosa la chasse à l'homme, c'est ça. L'État qui s'implique dans ndenge na bo mekana ko pesa deux exemples par rapport à l'implication à l'État. L'implication à l'État est que non premièrement est que non l'État a créé d'emploi. Oyo koki ko faire face que non ba jeune wana ba longwa nanu na niveau oyo bango baza ba koma pe kozala pe indépendant donc kosala moi misala pour le moment ce qui jeune moi oyo azosala kulumna aza kosala moi musala na ye muke oyo ezofuta ya ata moi 50,000 30,000 na banzi te que non akosala lisusu eloko wana c'est ça. Senga na biso premièrement eza que non ba konzi ba mekempe na kotala likambo premièrement il faut batinde la biso ba policier ya malonga c'est parce que pour le moment awa takanisi au bandit depuis likolo kuna ti oye kotoyo tozana la police ezate donc batu pe bakoyi ko sala que non ba chef de la police basa na niveau nini bon ata juste ata même awa na veninga Ngafani awa bakoyi ko tiela biso nini société wana e ko sala ozala pe kaka l'un de ya idée ya malamu c'est parce que depuis à venir si c'est tangano si c'est tyrannie ti ko kitabo la police azate nde yango zomona ke no ezosala ke no soki peut-être que no kuluna wana babundi du fait que non la police est kitabwe même si bako zokisa mutu pe likambo malonge monani pete tozongisi matondo ya mingi ndenge bondime ko yana labona mituna na biso. OK merci papa. Mbote papa na biso? Mbote papa journaliste. Tokoki koyeba kombo na bino? Kombo na ngai papa Henri Etumole. Papa Etumole. Ah tozwa mi wapi? Tozwa mi na quartier Ngafani précisément na commune na Chelemba. Papa Etumole toyoki na quartier Ngafani ke babi kuluna ezali ko déranger bino makasi ezali vrai ou bien ezali vraiment vrai? En tout cas précisément ezali vrai parce que mikolo mo ibutu toza vraiment dérangé na phénomène kuluna. Ni neza vraiment cause poser problème to ni ezali cause ya phénomène wana kuluna na kati ya mabele na biso. Bon selon information biso toza na terrain koto yo
tout le monde mingi ça va faire moko be ça la bana de 20 ans jusqu'à 15 ans. Et ça na ba rendre moko bilatéral entre bango. Misusu bazo la mabele, misusu bazo la ba pont, misusu mamuka ezanga tina. Mais ko ça maka suzani ni keno. Na babutu et comment na ba groupe comment na coin. Alors moko ko beta moko be mbata okuna répliquer et repêche ba dégâts ya ngambu na ngambu. Pour na ko ça parce que na mikolo limité mokolo moko ko misa kulu na ezaka mingi na bana mitié de 20 ans à 15 ans ba ok kulu na makasi na insécurité. Bolobi bazo welela mabele baza ba bayer nde bazo soinela mabele bo mekana ko expliquer biso normalement. Apparemment tout dans la ville à Kinshasa surtout mingi ba kino ba mingi kama mabele. Alors terme on ils ont pena suprématie makasi na ville à Kinshasa. Bo mekana ko expliquer biso to bi ke bazo welela mabele ko welela mabele na sens nini ke mopaya kota te to bazo welela mabele ke moninga yibindelo lopango na biso. Non papa mabele tu as l'état comme personne morale que mutu akuta na ngambu kuna te akati akuto te opa kota akati akuna te yango toza déranger vraiment makasi na bato bakenda misala na ngambu depuis to a déranger makasi na biloko wana. Est-ce que bana wana o to bengi bakulu na tango ba evraka ezaka na biloko excitaka bango po ba poser ba acte wana to ba poser kango na conscience na bango mobima. Apparemment et ça ba conscience naturelle personnellement misu pesa na ba remède misu to ba accessoire ba kote na kati ba cerveau na bango. Comme exemple ba remède ko pesa sous le noko ba misu ba eza ba fait moko ya chanvre eza be fait misu be fait ya chanvre ba doso ba sosolate bo meka moko limbola ya diamba be fait misu be fait ya njala misu sa be fait ya obenga bombe abachelo ko na zolo misu sa be fait moko non amelia gene makasi et troubler cerveau. Et puis c'est vraiment acte abeta muninga liché parce qu'il a limite muto za normal na conscience na ye abamba muninga mbeto bo muninga faut ça na fait le mot be kuti pour ça muninga mabe tango ba poser ba acte wana la police ça kana facilité ya ko ya ko trouver solution te zo kana na minu tango ba poser ba acte mabe si mabake papa pour la police en tout cas tout ça vraiment destiné à la police na biso parce que tu aurais remarqué le moment ko foti kune na ngambu il y a des policiers ya ngambu na biso koto ba on va intervenir pour na biso koto ya kuna pe ndenge moko pour batia pe na ordre ça la kaka donc tout le monde tous les dégâts la police ko bunda entre bango na bango nzoka soki ba kombi bakangi na biso na bango qui me cause là donc ato comment na police ya des camps ya ngambo yo na ngambo kuna major ngambo na major ngambo donc différence comment makasi to bate qui dirige qui po kimi ko babo ko na kata quartier ngafani po na yebi ke quartier ngafani zali moko ba miroir ya commune na Selembao bozo senga vraiment nini. Oh, à côté de ce qu'on a pas d'informations, il y a bien été, mais on a aussi un état boy. Liboso na 2020, si je me souviens bien, à tenir la biso ba ujana. Mais bah ça là vraiment ba délié belé. Mais si quoi yo en fonction de biso service mbata. Et ça la mingi na ba point de chute entre deux mailles oyo. Ba pour na zone moko. Ata service mbata wana ta ya 40 ou 30 éléments. Bien na mais na limite vraiment to récit monda mupona to ikita momuke tozongisi matondo ya mingi ndenge bondime ko ya monabo na mituna na biso ngai pe na pesi bino merci beaucoup ba musana bino kitoko bonne journée. matondo mingi ne tolobaki tozaka na kati ya terrain toza vraiment na kati ya quartier ngafani na côté ya se côté ba mai ezali a to tambo tozele sika bato baleka ki bayibaki na ndako tozomona ba kotaki awa bayibaki valise bayibaki babisa lolo ya bana biloko let ya bana bayibaki télévision to bandi awa bakotaki bayibaki na lupango pe o alikolo awa tokokota pe to sona bandeko pe bayibaki bakotaki ba cantine ezalaki wana biloko ya mai bayibaki vraiment dans na kati ya quartier ngafani vraiment na se bazo souffrir makasi na likambo ya insécurité ya bakuluna kasi responsable azali awa tokotuna bango pe o bazaki bakolo ndako awa mbote mama mbote papa toki koyeba kombo na bino kombo na nga sœur Nathalie Maman Nathalie nani Maman Nathalie Matesuka toza na avenue Kalam numéro 14 na quartier Ngafani na commune Selembao. Problème eza problème a kuluna. Na kalezalaka tozalaka na kimia makamba ba kuluna donc ezalaka même pas. Mais na mbula l'an 2023 tozo comprendre te kuluna komi par-ci par-là ko bunda bitumba dans so kuluna bandi bon dans moto fonce na banda ko ezate ko batama. Donc tozo comprendre te l'état tali la biso likambu oyo. Surtout na likambu ya courant pe nde kuluna donc kuluna ezo bunda maintenant parce que molili eza makasi. Depuis ba yebisa biso ba yo kota ba courant ba yo kota ba poto depuis ba kenda ti lelo. Makambo na donc passe.
soki tososoli bino malamu cause principale ya kuluna koto eza kaka molili to eza na biye mosusu mpe ezoprovoke mai wana? Bon, koto kuluna eloko bazobundela eza soki mpe koza mabele. Donc bato na bato bakoma na mabele na bango bana koto moyeba katsa toza na 3 quartiers, quartier camping, Kitokimos na Ngafani. Donc bazowela mabele bana Kitokimos bana ba na kimia siko kuluna ezobunda mamingi de côté ya camping. Donc bana bazokuta camping nde bazoko envahir koto. Bundisa biso siko bango bazolinga basangana bana Kitokimos po basangana babunda na bana Ngafani, mais bana Kitokimos bazoboya na bango. Tango babundaka mingi ba air nini vraiment babundaka? Bon, et bana RT, bon bazaka comme emsu ba 17h, emsu ba tongo mona ba na libende wana ba ndiko beta libende ma bende donc bobi mabola muka donc. Tabo bala muka seke babutu. Mona tongo, mona pokwa, je me suis offandi ka ba 18h. Bolala te donc ceux qui dont au pied bino na ba butu donc moyen te. Ba kotela bilo tila bandako. Oh. Ndena telemi ndako Nicolas Utsoleka ba kotela ki bango. Na moi za ouvert ba 15h. Ba fandeka vi ke azaika ye moko mama zakite. Azaika jeune fille moko ba bimela bango dans brisque. Kimisaka mwana na bébé aux anso ki osaka siri place to boma yo. Donc autrement ko sala fille na ezaki souté a déplacer ki. Ba ye ba koti ba zui valise. Ba zoki o importe ba monga ba zora kenda ki nango donc. Mutako kote la biso pa zakite. L'état toujours surtout ba police nga mona emsu ba pesanga kanda. Ba yaka toujours na retard. Ce qui problème est ça ba minga ba so problème est quoi boya na minute wana même pas. Bon ba roya emsusu mona bitumba de sili. Ba bandi ko kanga n'importe qui mona ba innocent ba zo 5 ba zo kanga. Pour phénomène OSI là, surtout nanu awana kata quartier Ngafani, ni ne sengel to sala pour aussi ça phénomène kuluna o. Bon ngasko pour ça na ngeza il faut batande sous cette koto. Pour koto sous cette zone en musika. Ceux qui ont un problème, il faut mataka likolo kuna kota army. Koto vraiment sur cette ezati. Problème grave de tozana on a quartier. Donc pour nabino pour phénomène kuluna esi dans la quartier Ngafani, il faut battre souci à koto. C'est pour ceux qui sous cette ezaba mona basoda, moi ba sala kuluna ezati. Bazo sala bon pour ba policier bazati. Siko ndenge nini donc ba obanga bato. Nini bokoki kopesa toli na bano babundaka mayo basala ka mayo wana ya buzoba oyo ezali kozangisa bino kimia pe bosera bino koki kozala nini na bakonzi mboka oyo bazolanda biso na ngonga oyo? Bon nga toli na opesa bango misala bato ekoma nango ebele. Ba garçon mingi bakoma koluka na mutoki na bango. Comment ça fait-il mutasombi mo elamba na ye moi basala na ye yo kotika oyibi. Koyibi eza na importance makoti. Posa na biso ezali ke kuluna wane sila mais posa na conseil na repesa ba kuluna. Bozana bilenge bato bazokufa mingi a cause ya kuluna. Yo kokota na ndako muto na zo nyonga zo loba mabe n'importe quoi pona. Ozana kimia te. Misala ezana ngo ebele ba porter ba comme ebele donc ko bondo sana misala ki porter ba ko seka yo bien c'est pour vie ya muté bandela muto ba seka kai. Mais na place obanda ko kota ko banda ko yiba eza kitoko te. Bozana ba jeune garçon. Ko senga ni boko senga na ba konzi ya leta? Bon nga elo na senga kimia na nekota na quartier Ngafani sous 7 o nazo beta na c'était sous 7 bata na sous 7 koto tozongisi matondo ya mingi mama po boyano biso kitoko makasi ndenge pe bondime ko yano na mituna na biso. Bon nga pelo nazo singa koto mai moiti ce qui mboule bandi koto donc kitoko mama la lende to zabwe papa okutelo nazo féliciter azana moi matondo mingi bandeko bososola ke ba posa ezali vraiment moi mingi toza kaka na kati ya quartier Ngafani soki to lobite en tout cas kozana biso koko so po musala na biso ezali ya kopusa na pembeni ya population kotala ba difficulté bazana ngo kotala maini zo tungisa bango kopusa na ngo kolaksa na itando yike pe bakonzi be babo kozwa biyano ya malunga pona kopesa kimia na population ya Ngafani bazangi vraiment kimia bazangi kimia kasi biso tozalika kokoba kata musala na biso na kati ya terrain pona koyeba esika nini koko so ezali vraiment awa na kati ya quartier Ngafani matondo mi tozali kokoba. Matondo mingi bandeko toza kaka na kati ya quartier Ngafani tozotambola esika mai wana ezali kosalema mai nini ba désordre ya bana oyo bengi kuluna bazali ko semer terreur vraiment
na ba quartier presque na ba commune nyonso na ba quartier bazangi kimia na quartier ngafani pe kimia vraiment ezate yango to kite sur terrain to yoka réclamation ya population to tamu tozali ko yoka bandeko to pusani pe a toye pembeni ya papa na biso to ko aboko yeba lolenge kani bana wana ya bakulu na bazali ko zangisa bato kimia na kati ya ville province ya Kinshasa surtout na ba quartier ya Bokeseni mbote papa na biso mbote ne pas journaliste to koki ko yeba kombo na bino kombo na papa Vital ngala nani papa Vital nani Bawa Ngoma. Papa Vital Bawa Ngoma. Papa Vital Bawa Ngoma a botoza na kata quartier ngafani. Ba yebisi biso awa kimia vraiment ezalité bana ya kuluna bazali kozangisa bino kimia pona bino est-ce que ezali vraiment ezali koleka awa to bato bazali ka kospekele. Ndengo lobi biso awa kutu moya ko la les aka suste to kotika pe ba tala biso nyos to vandi. Moya ko bimeza te po bana oyo bazo wuta boy na ngambo ya camping. Bazo ko sa désordre kutu mkola bakata ki mwana moko loboko kuluna moko bango na bango pona bino nini vraiment ezali cause principale ya maye oyo ya bano ya bakolona biso nyo en tout cas tozoyeba te nini ngo bazowela soki mabele bo balobake mabele ya bango oyo balobake mabele ya bango yango tozoyeba te cause ya likambo wana d'autant balobake likambo ya mabele mbala mo bakoti babandi kokata na ba innocent yaka na poto ozomona poto ya courant oyo yango soki ba obaye babeti ngonga poko benga obazali awo tango bakolonga ba obaza kotoyo ba ekobeta ngonga le bakutani bakana terrain babandi ko bunda bino bokoli na kati ya Kinshasa toyebi te so bokoleli awa tango bino bokola est-ce que maye oyo bana ekozala to maye oyo ekomi le na kati ya bana oyo zo wita vraiment wapi bon tozoyeba te soki pasi misale eza te tozoyeba te biso tango tokoli eloko ezalaki te okotambola même 1h 2h du matin mais sikote lelo okotambola 1h 2h du matin mais 21h kaka pambo okotambola te. Est-ce que peton bayaki ba menasaki ba bomaki to bayibaki oui kaka on a mesure ya voisin wa sika bokitela ki wana bayibaki bayako piye ndako wana ozomona okuna bayako piye nyonso na batole elongwe tokeli boswande hier tokoloba pe tokokotanga nyonso te bosenga na bino koyi kozala nini pa ya bakonzo bazali kokamba biso kolandela ndenge bolobike na quartier ngafani awa kimia vraiment ezati bokoyi kosenga nini pa ina bango. En tout cas, lobby ba police bazaki auto vandeki pe kaka isika oyo. Toyebisi bango baluka moye batia le biso ba sociate na ba CC awa. Peut-être pas que tika biloko nyonso wana. Papa Ngoma tozongisi matondo ya mingi ne bondima bonko ya na mituna na biso. En tout cas na sepeli comme na bino pe ko yamba bino aka. OK. Matondo mingi bandeko tozali ka kokoba na kati ya quartier ngafani quartier moko kitoko ya kitoko na kati ya commune ya Selembao mais mikolo oyo quartier ngafani kimia vraiment ezalité bana ya kuluna bazali coopérer makasi na kati ya quartier ngafani yango topusanaki na terrain to kuta na bandako basali be événement esika ba mama ba kuta na ba choc ba papa ba kuta na ba choc bilengo ba kuta na ba choc to ye pa ya mama na biso azali mama mokolo makasi toyeba mo pena kosoa na bango maye batali bongo phénomène kuluna mbote mama na biso mbote papa tokoki koyeba kombo na bino mama Ana nani mama Ana Lukabu mama Ana Lukabu toyoki na quartier ngafani kimia vraiment ezalité biso kimia ezate bazokota tina kate mapango kutina bandako kukota kupiye bilamba kupiye bambongo basandi sokia kuti yango na libanda sachi abwaki kuna banjungu ba TV akutombola le azobamba na mabelezo pantsana bani ya camping na bana ya bazowuta kuna na sema kala kuna bazaku yokusangana awe bazobundila awe na maye kalamu biso akimia ezate bamusukutu batigitigi bandaku bakomi na bandaku kufutila bakomi na bandaku kufutila pa biso tozana mbongo te yangu wana papa okuti biso awe bana wana ti bazobunda bazosangisa bino kimia bazowelela vraiment nini mama nanga bazowelela mabele ya ngambu ya ngafani na ngambu ya camping yango bazowelela mabele lingi kolobaki bato ya ngambu ya camping balingi babotola mabele ya ngafani to eza kaka mayebo bazoloba to ya luto nini no ya ngafani bakataka ngambu ya camping te bango soki bawuti kuna bakataka na bango kasi biso awo na bamama tokataka te tokataka tatanda ba 5 euros saloke nokuzomwa di pale di sete telemi kaka na maye kalamu oyo sige salama kama makambo tango bana wana basalaka makambo wana leta azalaka na facilité ya koya kosilisa yango to eumelaka basali nano bevenema na bango nsima bakei leta yaka tango leta yaka soki abengani bango masasi ezobeta
masasi ezobeta ntango bakumata bato engani ale bango na likambo na bango batikaka te. Basalaka mai wana vraiment na bangonga nini? Ezalaka ntango mosusu ba 9h ya tongo, ntango mosusu ba 11h ya moi. Namoni vraiment bozana pasi makasi na motema mama. Bozana pasi tata na zwaki tension, nesi tomandengi na zaboye. Na kweyaki awo na zokima na biloko, bakeko kwesanga na balabala. Nini bokoki kosenga pama na bakonzo bazolanda biso sikoyo kolandela pasi oyo bino bozali koyoka na kati ya quartier Ngafani? Na quartier Ngafani bango bakunzi baye kutile biso ta société na se ebatilaka biso po boye ezaki kitoko te. Mama tozongisi matondo ya mingi ndenge bondime koyano na mituna na biso. Matondo mingi tozali bon kokoba kaka na kati ya quartier Ngafani kosolwa na bandeko na biso ba mama bakulutu pona koyeba nini ezali bongo na kotungisa bango tokobi bongo na kati ya quartier Ngafani. Tozali kaka na kati ya terrain na kati ya quartier Ngafani pona kokoba kosolola mai batali bongo phénomène kuluna o ezali bongo kotsa vraiment population mal à l'aise ne tolobaki ke quartier Ngafani ezali ma quartier miroir na kati ya commune Selema mais ces derniers temps en tout cas baza kimiate bazangi vraiment kimia malunga to kutani na babité ya quartier Ngafani poto so na bango ba expliquer biso lo lenge kani mai wana ya kuluna ezali bongo kosalema na kati ya quartier na bango. Mbote papa na biso. Mbote papa journaliste. Tokoyi koyeba kombo na bino? Kombo na ngai papa Nkosi. Matono mingi papa Kosi bino bozali bongo habita ya quartier Ngafani. Ces derniers temps babike kimia vraiment ezate nini vraiment juste zoleka na kati ya quartier Ngafani? En tout cas ces derniers temps kimia ezalite na quartier Ngafani. Tofani na quartier ça fait longtemps. Makambo ezalaka te. Ata bazolobo bakulu na partout d'ici là en tout cas biso kulu ezalaka te. Okoki kozonga même 0h 1h problème ezalaka te. Mais ces derniers moments tozoyeba te au juste c'est quoi. Certaines informations tozoyoka il paraît bana bazowuta ba quartier musune bazoya ko influencer ba jeune na biso po bango pe bakoma kosala musala wana kuluna po ba meka ko agresser biso. En tout cas eloko ka tokosenga l'état asala tout akanga ba civiko bazosala musala wana. Ezate que l'état kiti a observé ya zongi te aya amekanano ba mekanano kokanga bana wana po kimie kokoto tangu bayaka kosala ba événement na bango wana basala ka ba dégâts nini batika ba bongo tika na sima. En tout cas ba dégâts za mwa mingi bo mekana kotangela biso bazo piller ba mamo baza pemeni ya mai ko bebisa ba matembela ba mamo balona kana sese wana. Alors ba mama bazo débrier po ba luka moi quelque chose pour na vivre mais nyonso ezozala détruit en tout cas za mabe makasi. Nini bokoki kosenga vraiment na bakonzi na biso kolandela mai ozo sala malakata quartier Ngafani ozo zangisa bato kimia tomoni mama uti koleka alobika beli kobela même na attention nini bokoki kosenga na bakonzi na biso po mai oyo ko boko na quartier Ngafani kimia ko boko kota. En tout cas loko tozo senga kana bakonzi na biso ba meka kotinda ka ba élément ba meka ko kanga ka bana wana po à chaque fois oyo kulune zo bunda tozo bazo sala quand même effort ko benga la police mais la police bazo yaka ka retard e baza bana mikie kuto baza kutata na poate mais bazo seme terreur zo salete tozo comprendre même l'état zo koka ko silisa yango te. Tozongisi matondo ya mingi papa ningi bondime boko yana na mituna na biso. Biso pe totondi bino. Mbote papa na biso. Mbote papa. Tokoyi koyeba kombo na bino. Kombo na nga papa Landu Frédéric. Papa Landu bozali habiter à quartier Ngafani? Oui, nazali habiter à quartier Ngafani. Est-ce que mikolo oyo bozana kimia na kata quartier Ngafani to kimia izate? Bon, merci mingi matondo. Nazongisi na yo ndeko na nga boye. Magetu na okima mbula na pema. Mais problème nga eza boye. Na parcelle na biso awa na se na kalamu numéro 12 batu baza lisusu te toza pena na pasi nga na uti wana na utaki lobi Congo central babenga ke yaka noki yaya na lupangu balocataire nyonso bakimi bafongola kutu yango na otozwa bafongola yango yo ya balocataire na komi menanse na zongisa mbongo ya balocataire na moni te na kozwa mbongo yango wapi nde nazomata boye nde nazokende na susiat lobi nazalaki na permanence na bourgmestre nde lelo nazokende na susiat awa lupango ekomi inachevé kalamu numéro 12 bakunu na baza obunda na lupango
papa uti kokufa le 13 11 mois tokundi ye le 1er décembre tobona kununa te na ngafani totikala komona te toumeli mbula na mbula awa mais na nsima liwa ya papa nde tokomomona bakomi ya kotela biso na lupango kobotola babien nyonso donc totelemi ngai na bino awa tokokende wana bofilme lupango. Cause principale vraiment ya baévénement na to ya phénomène kulu na kata quartier ngafani eza vraiment nini? Bon, en tout cas wana ngai nakoyeba te mpo ngai nasabituaka mi na Congo central nde nalobi nayaki lobi mais soki na ye mpo na nini baleki batikala awa babengi yo mokolo yaka tala makambo ezoleka na quartier yaka na lupango donc ekomi inachevé donc le sale tolo bake baye bayibi na batole bayibi biebiso na kata lupango bayiba kaka ba bien oyo ya bato bazaki na ndako biloko ya ndako batole ba fenêtre biloko nyonso ezali mais na moment oyo na lupango mutu aza te bakoboma mutu bayokobwaka na lupango na biso bakoloba nini kununa azalaka awa mpa na biso bakununa baza te lupango etikela te na mutu te awa na se awa donc il est ça problème na ngai nazali komona ke boza na pasi makasi kolanda mai oyo bozali bongo koloba nini bokoki vraiment kosenga na bakonzi oyo bazolanda biso pamba te bango nde baza bapapa na biso bango nde bamama bango nde bakoki kopesa baréponse ya malonga na kolanda badifficulté oyo ezali bongo kotongisa population ya Ngafani nini bokoki kosenga na bango? Bon mpo na nga mpenza décision na ngai eza boye nayebi te na ye papa mokonzi na biso oyo ya mboka oyo auti ozwa pouvoir soki ekosenga ngai na dispose lupango na biso wana oyo etikali na bato te baya kotela biso ata mini susi ate na lupango mpo lupango ezala na sécurité quartier bato mpe ezala na sécurité mpo lelo oyo mpo nakatisa kaka awa na débrie banzela kodébrie me nasengi na bakonzi soki moyen eza babenga nga numéro na ngai ezali 084 94 54 720 soki babengi nga nakodispose lupango na biso naza na buku ya lupango batikilanga pa papa batia ata susi ate na lupango mpo na miniti oyo bato baza te. Matondo mingi bandeko balandi tozongisi matondo mingi ya papa na biso tosepeli vraiment makasi ndenge botalisi baposa na bino bakokoso na bino toyebi te bozana liloba mibale to miso bokoki kobakisa lisusu kolanda badifficulté bozana yango. En tout cas ngai naza na liloba te mais liloba nasengi kaka na bakonzi oyo baza liboso na biso na monde entier eloko ya liboso nde Nzambe ye nde mokeli ya likolo na se eza l'État oyo apesaka biso kimia bango bazwa badisposition mpo na population ya Ngafani tozala na kimia. Matondo mingi bandeko tobandi tozaka na kati ya quartier Ngafani tozomona bandeko batelemi bamisusu bazolinga vraiment koloba te contenu ya badouleur mpe bapasi baza na yango tobandi moto azaka na makoki ya kopesa biyano na badifficulté population za nango ezaka bino bakonzi na biso ya l'État bino nde tata bino nde mama biso bana na kati ya ndako badifficulté na biso totalisa yango toujours epai ya baparent soki bino bosecourir biso te moto mosusu akopesa biyano aza te l'État oyo ezali kana bino papa apesi numéro apesi lopango botia souciat po kimia ekwa boko yingi na neteni oyo ya mai na kati ya quartier Ngafani matondo mingi biso tozali kaka kokoba na kati ya quartier Ngafani mpo na kotalisa badifficulté mpe bakokoso nini oyo phénomène kuluna ezali boko koba kopose na eteni awa ya quartier Ngafani na commune ya Selembao matondo mingi tozo kobaga na kati ya terrain na se ya mbula to bandaki toujours terrain na biso na kati ya quartier Ngafani ndenge toloyebisa bilo tango nyonso quartier Ngafani ezali moko ba quartier phare oyo esalaka quand même honneur ya commune ya Selembao mais baza ce dernier état victime na phénomène kuluna tozo koba toujours na terrain to witi na se tozali ko mata po toyeba bona kosilisa manaka na biso ya émission makanisi ya bato mais tukute na papa na biso tokozanga pe tokutuna bango mutuna po bazali pe moko ya bita na kati ya quartier Ngafani mbote papa papa tokoki koyeba kombo na bino kombo nanga mbemba mampuya Grégoire papa viande ok papa mbemba ce dernier temps na kati ya quartier Ngafani tozoyoka banungunungu kimia vraiment ezate po na bino nini vraiment osala kezangisa bino kimia na kati ya quartier Ngafani mais kimia ezozanga mpona bakulu na bon sikoyo bino tozosala mission bakulu nango bazokontinue kaka kosala bon sikoyo bokosukisela ngo ndenge nini ebanda mesukaka te nini ezosala vraiment ke phénomène wana kuluna ezwa esika na kati ya bakartier to na bakommune na biso mais bon sikoyo la police il fallait mettre ça d'intervention on a mis l'état c'est la police il fallait mettre intervenir batou batou bazo bimaso na butute au compte à 20h et ça l'arrêtait état d'esprit ni ezolata bana on a pas mutu normal ba bakozwa mokano ta bana kokata bato na léchette aba na kokotela bato na bandako état d'esprit ni ezolata bana wana po bakoma na niveau ko poser ba acte ya mabe bongo mais ba comme ba esprit satanique on a esprit satanique bo ça c'est esprit nzambe te po mutanza masala ga nzambe mais ce que mutu sala zo kata bato zo bon bato c'est esprit nzambe te c'est satanique
Est-ce que bana wana baza pe na biloko basalelaka bamelaka yambo bakoma kopose ba acte wana? Bon, place basalaka ba acte wana biso ezalaka te. Bon, normal, mutu vraiment normal, ceux qui mutu neza normal. Osala ba acte wana te, ceux qui mutu ne komi est normal. Tu vois ça ba acte wana. Poto yo ki bana na bamelaka ba masanga oyo bimi makasi aba whisky nde sala ke so ba meli yango nde bakomi kopose ba acte wana ya mabe. Na yebite bino ba yebosala kata quartier ngafani so ki bomonaka mayi wana epa ya bana wana. Benga vraiment na moni te menene to yokela kaka. Ba petu wana so ba meli ba diamba ba meli ba whisky bon. Ba zololo ale ba komi na bango ba tumoko neti mito bakata. Na kata quartier ngafani to yoki batu ba kimi, batu ba bungisi ba biloko na bango, ba koteli batu ba yibi batu. Pona bino nini vraiment bokoki kosenga na bakonzi ya leta pamba te kuluna azwi vraiment esika na kati ya bakomi na kati ya ville province ya Kinshasa avandisi misisa bato komi kuti koboya koloba po bazomona ke biyano ya malunga vraiment ezoya te pona bino bokoki kosenga ni pa ya bakonzi ya leta vraiment soki bato bazoboya koloba pona nini po sikoyo baloba to lembi ozomona loko toza boye bamosusu basala so na bandako te basala bon ayer bakimba ndaku basali banini makambo na bango sikoyo bayebi te bamelaka nini basalaka nini mpo nana moni te kulo azomela diamba bo nayebi te normal ezalaka nde wana tosepeli mingi papa ndenge bondimaki kopesa biso ntango ya koyanola bongo na mituna na biso biso mpe tosepeli bon bino bomema sango wana kuna soki lobi tomoni esili ya toyebi ke bino action ya mission ozosala eza ya solo so tomoni action ezokontinue biso bozokosa biso matondo mingi papa tobandi tokokomisa sango esika esengeli tokomisa yango matondo mingi bandeko balandi tobandi bowiti bongo komona bandeko ndenge bawiti bongo intervenir bandeko nyonso o bayanoli na kati ya quartier Ngafani ndenge toyebisaki bino quartier Ngafani ezali moko ba quartier phare ba quartier ya kitoko na kati ya commune ya Selembao donc soko beti lisolo ya Ngafani bato bayebi ke ezali moko quartier ya kitoko o bato nyonso babetelaka tolo na kati ya commune ya Selembao mais moi phénomène moko ya moke uti kobota me déranger bato boyoki ndenge bandeko balobi bandeko na côté ya se surtout côté ya Avenue Kalam ba perdre ba biloko na bango ba misusu batiki bandako na bango ya kovanda toyoki ndenge bandeko balobi ba misusu balobi ke ba pesi même balopango na bango batia siatu wana pona ko sécuriser bandeko bazana se nini tokoloba vraiment mingi tokoloba pa ina bino bandeko obo mipesi na kati ya phénomène kuluna eza moko ezaleli ya malamu te soki kutu nyama to ndeke oto bengi ndakisa corbeau atamboli na zala ataza na nzala soka kuti mwana ya muninga na ye corbeau akolia yete mais boni yo moto o nzambe apesi ba capacité mingi ozo koma na niveau ya kobimisa lichette ya kokata ndeko na yo o kutu même ndeke to nyama kosala te eza ezaleli ya malamu te ezali moko ya bezaleli o lobi ekotika bino na mababe ya makasi na bana ya bana na bino solo tokosenga epai na bino nanu bandeko bomipesi na kati ya phénomène kuluna eza ezaleli ya malamu te ebele ya mabota lelo bazangi kimia po na bino boza ba jeune bozwa ta ya koyekola misala bozwa ta ya kosala mayemaso tala ba mimbungu bokota bolongwa na kati ya mayemaso wana o ezali kozangisa bandeko na bino kimia na bino bakonzi na biso na respect nyonso et surtout na ministre na de kota ministre na biso Peter Kazadi ministre intérieur bana na bino bazangi kimia soki lelo mokonzi ya mboka andimi kopesa o tâche wana elingi kolobaki apesi confiance epai na yo bosunga population na bino bazwa kimia bosunga la police bopesa bango ba matériel ya makasi bopesa bango makoki po na quartier Ngafani toyebi ke ba commandant bazala baza compétent po ba bitaming balobi ke commandant za compétent mais tango mosu ba matériel ezozanga bango po na koluka kokoma ko intervenir na temps likambo sengeli esalema solo to senge pai na bino ministre na biso intérieur bopesa makoki po quartier Ngafani ezwa kimia tokosenga vraiment pai na bino ministre na botosi nyonso bosalela yango po na nini te lelo na ba quartier nyonso ya bokeseni tobandi na quartier Kalunga ezali pe moko ya ba quartier na kati ya commune ya Selembao na kati ya commune ya Makala na quartier Mabulu 1 Mabulu 2 et surtout avenue Lengesa tata mokonzi ekolo toyebi ke na volonté bozana yango ya kosunga ville province ya Kinshasa pe Congo mobimba bosaleli bato Makala nzela ya kitoko mais nzela wana ekomi cible ya bakuluna po bataka population mal à l'aise to senge pai na bino va boko boko tia kimia moko vraiment émission lelo na émission makanisi ya batolobela ki phénomène kuluna tozongisi matondo ya mingi epai ya bakonzi ya
quartier Ngafani to pesi mambote na komanda Zulu nenge pe bandima ko sunga biso na ba elema na bango poto kita na terrain to sala bambusa na biso boye longo bani to zongisi matondo ya mingi na cameraman na biso nkwanga ya tolula mokie na miso meposili sa bango fo pika tatambala matsadila basunga maki bongo epa ya nengo bazonza to zongisi matondo mingi epa ya tatantimba le superlatif mpose pona nini te dozongisa matondo epai na bango pe matondo mingi na balandi banso ya vuva mu télévision surtout na émission makanisi ya bato to bosani te nongi malela tozongisi matondo na baye banso bandima ikoyano na mituna na biso na bino tokuta na numéro ezali ko yana bandeko banso o bayebi ke kulu na ezali ko déranger bango na esika iye bazali bobenga biso na ba numéro ezali na affiché na télévision tokoya poto sala bongo interview peto lobele yango pour l'état na biso bakoka bongo kozwa biyano elongo bani tozongisi matondo ya mingi kimia ya fumuki mbangu ekoka bongo yingela pe tozongisi matondo ya mingi pa tata mokonzi ya ekolo ndenge bauti bongo le 6 avril journée chômée payé na kati ya mboka na biso tozongisi matondo ya mingi kimia ya fumuki mbangu eyingela na mabota na bino baso.